Kolobango, ce comme les 6 avril là, tout comme ça. Au bout mon bimba, le moni bongo, bah député na biso vraiment pour lobela yango te ko sala eloko moko te ko soit te bongo, bala musuba mokano ko esengelaki pona yango pamba te tanga lobaki yango ezali liboso ya président, ba président à tout les deux chambres ya parlement, donc l'Assemblée nationale et bongo ya Sénat. Et yango l'autre est de susbona dina. Yako la musaba on suma kanisipo na yango pamba te le 6 avril déjà na makanisipo tinda mokonza mboka journée déclarée chômé et payé au Sendeli et ko rabona ko sama letina ya présidence na memo setika bisa des mémo ya wana ezali ko kota ngwawe. Ah OK, merci beaucoup. Mais bon to profiter la occasion donc qui boile ko senga pesu que la religion africaine n'est la reconnue comme état de confession. Juste na makambo ya makamera ya élection na yebi que ceux qui peut-être yoko bien c'est nga qui mingi peut-être nga c'était que on a reconnu comme étant une confession nakati ya mibeko na biso ingeta eza pas si pe mawa mingi kotala ete nakati ya mboka na biso ya Congo eza mboka monene pamba te Congo eza roi mboka nyonso te Afrika. Congo égal motema ya Afrika, Congo égal gâchette ya revolver ya Frank Pano pour Afrika. Et Congo ezali mboka moko eza prophétique pamba te yango ne bimisaki bongo fumoto bango baza mobikisa biso bayindo banso kasi na eteni ya bazoka mboka na biso tozomona nini na maetali bongo ba confession de Jésus wana nyonso wana bazo reconnaître wana bazopesa lokumu bazopesa ba considération eza ba religieux étrangère po bapumbaki awa pe oyo utaka lekoma awa nane ebundela bolamu na biso te bayindo nane ebundela te bavra intérêt ya peuple kasi biso tozali bongo religion tokoloba autochtone religion oyo eza bongo tobenga ta bongo national to pe bongo africaine na lolenge yango ezaleli pamba te toza kobundela kaka Congo te mais Afrika pe bayindo banso ya mokili baza kopesa biso te baconsidération longo bani bazokoka te kotia biso na esika la preuve ane bamabonsi mingi oyo bakosalaka bokomonaka bazokoluka ekarte biso me biso tozobundela bongo mboka oyo mpe mabele lokola loposomele mokimba ndetina wana tosengaki ete na bamabongisi oyo nyonso baza kolengela tant que bakoconsidere bongo religion africaine te tant que bakoconsidere mpe bakotia fumondi bango na centre mambo nyonso te eloko moko te kotambola malamu eloko moko te kesimba eloko toza kovivre yango nyonso basalaki mpe bazoko bakosala sans fumote mbango sans religion africaine résultat nango eza fiasco eza négatif tokomwa kolwanga na toko bosana ngo azali
Mbote banganga ngunza to yebite to kutibino wa liboso ya ndako ya ba institution to yebite ntina penza ya 200 ya mokolo molelo za la kiponani matondo mingi tata journaliste na kopesa biso mutuna to maloba to ye mingi awa na ndako ya ba institution poete wuta mobweleki le 6 avril 2021, Mokonzi Mboka, son excellence président de la République, bazalaki na Mboka Nkamba, epai bakendaka milulu nde bongo na kotalaka monene ya mfumu Kimbangu. Na maye mfumu Kimbangu basalaki pona bonsomi ya biso bayindo. Po ete lelo soki tozali na président moyindo, soki tozali na ba député, ba sénateur bayindo, soki tozali na ba généraux, tozali na ba homme d'affaires. Na biteni nyonso lelo bayindo bazobetela tolo. Poete moko atelemaki mfumu Kimbangu na 1921 pona kondima konyokwama pote bayindo bazwa bonsomi liboso ya loposo pembe nde bandimaki pasi minyoko 30 ans mbula tukumisato na boloko ya pasi ya lolenge na lolenge poete biso bayindo tozwa bonsomi na bokanisaka bongo mokonzi ya mboka na bomoto nyonso bamonaki te sengeli reconnaissance wana ezala na mfumu Kimbangu. Nde mokolo yango le 6 avril oyo bango batelemaki pona kobanda mosala na bango mokonzi mboko asengaki na miso ya bandeko ya Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial mfumu Kimbangu o batu bamesana ko benga Église kimbangiste basengaki ete mokolo ya le 6 avril ekomi mokolo moko officiellement journée chômé payé na mboka ya Congo mobimba. Mais totali uta mokonzi mboka asengaki yango na président ya Assemblée nationale pe na président ya Sénat bazalaki na kati tomoni ti siko likamoko esalami nanu te nde bongo na kopusana ka mikolo yango toyepo na kulamusa bango makanisi pe kolamusa na baye ya mboka banso ete mokolo ya le 6 avril oyo ezali chômé etikali pona mboka na biso le 6 avril nyonso etikali chômé payé po ete ezali maloba ya mokonzi mboka moloba ya mokonzi bakakolaka yango te banyataka yango te so bokakoli maloba mokonzi elakiseke bozangi mokonzi botosi nde biso religion africaine na itinda ya mfumu nkusuki ya monzala mpa na Angola nensonga nzila oyo azali mutu ya religion africaine mpona bayindo nde toye lisusu na itinda na bango koya kotikela bango memo mpona kolamisa bango makanisi. Mais tolandaki na bitando balobi po mokolo ekoma journée chômé payé et sengaka ben instance belé intervenir entre autres ndenge chef de l'état initiaki to instruisaki na bakonzi ya le deux chambres et sengaka lisusu ministère ya travail ya fanda ba calculer misolo bakofuta bato ndenge bakosala te mokolo ngo bomoni toke na mokolo bino bobimi lelo ya liloko moins impossible na mbula oyo mokolo ngo ezala vraiment respecté to ebite po jusque là bato bakosala ka mibeko na ino bafandi te po batia likambo ngo penza likolo na matondo mingi ndeko journaliste tata Botale na banze ndenge na uti oloba mokonzi mboka asengaki yango depuis mbula eleki 2021 donc soki to komi le 6 ya mbula esali une année na ebite manaka nino ekokanga bango po bakuwa kosala yango te mokolo ka mokonzi mboka alobaki ekotaki en vigueur donc pona bango ba formalité na bango ezalaki kaka basala yango mikolo mibale misatu wana po ba programme yango
donc na ngonga oyo biso toyebi le 6 avril etikali journée chômé payé po eza maloba mokonzi ezongaka nsima te mpe bakakolaka yango te na manaka oyo etikali bango bayebi lolenge kani basalelaki esika oyo bakokisaki te bakoyeba lolenge nini bakobongisela yango na basosiété mais mpo na biso bayindo religion africaine na etinda mfumukusu kia monzala mpa na Angola bayeli su mpona kolamusa bayindo kozongisa bango na bomoto na bango donc biso toza barepresentant ya mfumukusu kia monzala mpa na Angola nensonga nzila nde bakomeli lisusu de deux présidents ba chambre mpona bayeba ete makanisi wana to maloba mokonza mboka etiama mpenza na botosi nyonso po ete etosama na mokili mobimba na ma etikali bango baza ba disposition raison mpe oyo toyeli mo avant mpona tokomi le 6 te bazwa mabongisi wana babongisa yango yambo tokoma le 6 po le 6 eza journée chômé payé na étendue mobimba ya RDC etikali mpona manaka ya RDC matondo matondo
Amerika baenda kikole muti Amerika Ebandombe ti Amerika itunga mene kwa bandombe batuka kuwa felika baenda kikole muti Amerika Fumukimbangu weti Monica wabandombe za sonsono baenda kikole muti za banzenza Fumukimbangu weti Monica wabandombe za sonsono baenda kikole muti za banzenza Ebandombe ti Amerika itunga mene kwa bandombe batuka kuwa felika baenda kikole muti Amerika Ebandombe
Vinculu Setor,
Campina passa. Fumo da vula. Kabeno bangunza. Kabeno baseja. Kabeno mindela.
azali mutu na biso ngai na loti ndoto awa na 2015 neye awa na Kinshasa na mwana ngai na centre bandicapé tozongi ngai naza na barumbu na ndako oyo ngai naza kovanda na 14 na loti ndoto basi misatu balati bitambala na mutu na ndoto bazolakisa ngai omoni ndaka papa Simon Kimbangu yango oyo ngai nalobi nalamuki na ndoto nalobi ngai nasambleka na apostolique mais ndenge nini balakisi ngai ndaka papa Simon Kimbangu prophète na biso ba noir c'est papa Simon Kimbangu. Voilà. C'est béni. Vraiment ça bongo ngai nasambleka na apostolique mais prophète na biso ba noir c'est papa Simon Kimbangu so biso tondimile ye omoni mboko oyo ekobonga parce que bemindele nyonso bazolaka bakutime na bango. Alors biso awa bapasser bakosa bali biso no bwebwe lokuta so biso lali coutume na biso mboko ye kobonga biso lozo boye coutume na biso ala bazolo non papa sikumbi mbango tout ça prophète na biso ba noir ne ye omona sa biso to yebile kamwana omona mboko ye ko changer. Merci papa. Yango siko tozo interpeller na Congolais nyonso nous nyonso bayebake le 6 avril eza livre chômé payé déclaré par le chef de l'État le 6 avril eleki na kambo mpona mokolo kubanga bana misala ya kobundela biko na biso bato mwini ferie payé wana papa Tshisekedi Tshilombo tant akende kamba le 6 avril eleki da baife koma tourné chômé payé le 6 avril eleki eza mokolo kubanga biki na biso atele même pas de ça si nous avons rappelé Karake, nous avons dit que nous avons le 6 avril chômé payé, nous avons pour la Boubani Misala Fumudimba, nous avons dit que nous avons dit que la présidence fait partout dans le temps. Donc, il faut bien la Fumudimba, c'est bon, il faut bien la Fumudimba. C'est la vie sauvage. Takimbangu etibokela lusikama tangu ifweni bakasola lusikama lusalesa lukyambuluzi koso muntu salama sikatambula nkulusu bakasola lusikama lusalesa lukyambuluzi koso muntu salama sikatambula nkulusu uwetizingira batoto wau tomakeba mitu yako sadilanga tumono zako kalabonsokosoko